Mbote na bandeko nyonso ya Ana ne Congo. Bandeko na ngai bomoni na vandi awa nalingi nameka ko éclaircir muke ba makambo ya mike. Programme na biso kombo na yango Ana ne Congo. Ana ne Congo veut dire ba descendant ya royaume Congo. Congo avec K. Donc, nazo parler na Congo moko oyo ezali na histoire. Alors, soki na vandaka te po nalakisa mandefu na ngai ya pembe pour dire que non, nga naza mukolo to naza mayele te. Na vandaka nameka ko raconter histoire moko ezali lokola mwana oyo akendeki na classe ayekoli histoire na classe, asali histoire a découvrir ba makambo ya mokili et puis ayeko pesa ngo na bato oyo basalaki histoire te. To bato basalaka effort te ba histoire. Donc yango nga naza kosala. Alors histoire ngo naza ko raconter ezali histoire moko ezali basée na peuple moko boye bazali peuple angolais. Oyo bazalaki éparpillé partout et peuple wana ezozonga na mabele na bango. Donc yango histoire naza ko raconter. Et peuple wana avant ba pandana, il y avait une histoire, esalaki ke ba panzana. Peuple wana bazana histoire mo salaki ningi non, po ba banda bazala peuple wana. Alors tant ba ko panzana parce que cause mo ke salamaki ba ko panzana, kuna ba kendeki susu ba se rassembler. Tant ba se rassembler kuna, ba se rassembler kuna ba sangani lisusu. Ba bandi susu vi moko ya sika. Alors vi o bandi kuna vi yango lisusu basali nini ba koki ko s'en sortir. Ba se regrouper pour ba bundela mboka na bango bazonga na mboka yango. Ekisala kino mboka bango komi indépendant. Bazongi na mboka. Donc oyo na temps bazalaki kuna ba se regrouper yango ba histoire tout ça ko raconter. Ti ba koki bazongi yango histoire tout ça ko raconter. Vous devez comprendre que non, na chaque endroit il y a une naissance des enfants. Bato ba bote mena ba pa yakuna ba yebite et pas ba utaki. Et pas ba utaki, il y a des gens qui sont restés et puis il y a des gens qui sont sortis. Donc yango effort naza ko sala. Mon frère nazalaka te ko na le fufu na bimi na ko raconter ba histoire bia oui aza conflictuel. Bandeko na lobaki engangu tulutulu. Mayele na bino nazali ko ndima yango, naza ko accepter yango. Donc na vanda kate pona se comparer na bino te. Moi j'accepte que non bino boza mayele. Donc mama kamutu na solo ba bino boyebi yango, donc boza na besoin ko yeko yango te. Moi je comprends ça. Mais nazo pesa yango na bato yo ba yebite. Oyo ba continuer fi na bango ndenge ba continuer ki yango, mais baza na moi histoire moko boye na mabota na bango, alors ngai naza ko pesa bango ba histoire wana. Alors bato wana ba acceptaka nga. On a la pêche histoire ba apprécier yango, ah mais on a yeba quitté tant on s'en fait fort à découvrir yango. Bon bino bato mayele il fallait on a sala le bino sala yango déjà mais na yebite nini empêcher ki bino bo sala yango te. Alors tant nazo loba ezo déranger bino nazo comprendre mais naza conflictuel te. Na ligi kaka te bo fingaka. Vous pouvez savoir la correction moko boye parce que dans le bagage kamo que ça vérité et blessé yo moni que non parce que pour un intérêt na yo nga fona kanga monoko mais na voyez baté que non on a lobby et ça intérêt na yo nga na voyez baté. Je ne vois que l'intérêt de mon pays et de mon peuple. Donc yango na ligne na éclaircir bino bande ko na ngai baninga mususu ba lobby na portugais. Balobi que mais non, ma caméra c'est important, mais pourquoi on a portugais parce que l'ingala bayo raté. Donc bateau ba komi bongo, basa ba angolais.
Nzinga Kanye, entendo, você escreveu em português e em francês, entendo que você não fala Lingala. Prometi, farei o possível de fazer o programa em português. Para também os que ficaram em Angola. Eu sei que o meu povo que ficou, quando eu explicar a história em português, vão gostar. Porque vão querer também saber, entender a história. O que aconteceu, onde nós fomos. E agora, os que estão a perguntar por que estamos a discutir, não estamos a discutir, mas estou a revelar segredos que aconteceu na vida dos angolanos, o sofrimento deles. E quando eu falo disso, não estão a gostar, mas o CPLT não estão a gostar, porque eles agora saíram na tela deles e vieram na nossa terra. Então, a maldade deles, eles faziam, não quero que eu conte isso ao meu povo. Talvez nós podíamos se vingar deles. Não, nós não faremos isso. Donc, ngai, nazali ko raconter kaka vraie histoire ya peuple na biso. Bandeko, oya monike, ba histoire nazo raconter, azo seple nango, aza d'accord na yango. S'il vous plaît, un clic like. Bandeko, na ba video na sali na lobby, ngai matoi na ngai eyokaka ndenge mususu. Misu na ngai pe emonaka makambo mususu. Bandeko, soki ngai na lobby na lobaka te pona sala polémique te. Na lobaka kaka na peuple nanga. Yangwana na pesaki lisolo ya caméléon. Nabi ngana sa lokola caméléon. Peuple na biso tozali lokola ba caméléon. To tambolaka, to talaka kaka liboso. Mais elobi te ke soki mutu ya caméléon tala liboso na ngambo azomona tete. Caméléon abalaka mutu boyete, abalaka kingo boyete. Mais misu na ye ebalu kaka lokola mutu na ye. Donc misu na ye ebalu kaka ti etali susu na sima. Sans que yaba la mutu. Yango nazalaki koloba. Nanayebi ke na parlaka mingi na parabole. Yango nazo senga ba oyo bongo na bango ezali kofungoma te. Ekozala inutile. O nazoloba ba loba yango. Ba kota yango ezali inutile. Caméléon abalaka mutu boyete. Elobi te ke oza na ngambo azomona tete misu na ye ebalukaka ndenge mutu na ye ebalukaka. Yango na tina caméléon abalukaka mutu te. Parce que misu na ebalukaka ti ebaluki na ti awa etali oyo esali mikolo na nsima na ngambo amoni. Mais mutu na ye tata liboso. Parce que azalaka na nzela déjà sa trasaki akende quelque part. Yango omonaka caméléon soka sa leki mwa esika wana nzete walandaka fatia mokila na ye ti azo continue atiaka lokolo boye. Soka mpe kena lokolo wana esimbi makasi bonga tie mususu. Il faut la que notre tout ma colonne et simi malamu bon a tombé les mususu. En cas que poids au temps tombe le colomisa tout ce qui poids les qui a kei mukila na isa yana ntete kangama déjà. Do ata disque libreye au mona ye azongi les susu. Bandeko nazali koloba malamu. Engangu tulu tulu. Mayele oya bino na yebi yango. Omona musuku no yoka sini yango. Yomto lekina mayele. Mais ngana lobi bongo te ngana lobi makamna ngai Angola siko mayele o ngana lekilio elekili wapi okomona mususu kuna akomi oza conflictuel parce que ngana lobi kino me na lekili mayele wapi ya moni kino naza conflictuel mususu biko na ekutu makama ya nani ya bavion na pekisio ozoyo kate oh mais ndiko na ngai yo olobi koza mu Congo ya Angola soki ya Congo. Parce que nous avons vu na biso. Parce que yo passe na yo zali wapi. Siko yo lokola ngana zali mwana muke nazo malamu te. Na kotiela bino nzembo moko ya vimangwana oya yembi. Ezana kikongo. Siko na kotuna bino nzembo na vimangwana yembi. Ngai mutu na tindi ye alobagebo ezombo ditele tsunga ye masindi ngandi. Imakanda makaka ewunu aokulu azombo kikulu. Donc ngai na yebisi vimangwana aloba yango. Ngam nebisi bozomona mbu age ya vimangwana
mokolo mosusu na bisaki bato ke vie mangwana azalaki premier officier bakomande ya liboso ya MPLA bato bamonaki nga liboma naye kosepela ke ntango vie mangwana abeti quinta journada na ye abetaka concert moko na Angola na hotel soki plaza soki nini eza kuna baluka bastara bangola bino babetaka kuna bato bamonaki yango ntango abetaki concert na plaza azobeta bamisiki tu ya histoire na ye ya vie na ye akomi na point moko aye koloba bato bayebi te ke ye azalaki na ligne de frente azalaki mwana moke ntango ake service militaire lisolo yango alingaka kolobela yango mingi te. C'est lui qui dit ça. Abelaki et puis c'était le vieux Pascal votre non. Donc là otumisa bien la santé kozonga sona armée te. Bato bayebi yango te. Bandeko nalobaki lisolo moko nalobi masolo ya mama wana. D'abord nakolingana senga ndeko adoyowe merci na musala ozali kosala patriotisme na yo ndeko kolabatela yo lobi na tana salaki prière na ngai soki mukoloni na lobaki yango tana mondaki video na yo ngai na semblaka deux fois na tongo puis pourquoi na prière na ngai ya pourquoi na semblaki kolo abakisela yo a protéger yo abakisela yo na vie na yo na bolingo na yo na amour oza nango mpona peuple mpona pays na yo otiki France oke na Congo oza kosala effort o découvrir et puis ozo découvrir peuple ayeba yango na monite muto ozofinga yo aza te ngai nasala exactement oyo ozosala mais nazomona oyo oza conflictuel mutu wana ayebi te ke ntango afingi ngai conflictuel automatiquement je comprends que non azali angolais te aye muto yo nzela ya poto soki ya nini angolais ya vie et dérangé parce que je dévoile des secrets parce que ba vrai angolais bayebi oyo nazolo bezali solo ya solo tango natunaki te mama wana ngai nalobaki te ke bangolais oyo batikali bazongi te mpona pasi te nalobaki yango te nalobaki te ke no bango bazangeli batike te po ya ngai moko libota ayaka Angola tango ya lingi mais ti lelo aza na Congo parce que aza na ba possibilité na ye d'ailleurs na kopesa bino exemple moko typique bino boyebi papa défunt papa Domi Bar Congo boyebi ye papa Domi Bar na Kasavubu papa Domi Bar azalaki ancien ya MPLA donc ti azalaki na Kisasa wana na FNA na Kisasa papa Domi azalaki mutu ya MPLA donc c'est lui qui hébergeait tous ces agents là ya MPLA qui venaient au Congo qui faisaient des tours tous ces gens là c'est papa Domi mais tango MPLA ezwi bokonzi il faut papa Domi à kota ye pe azwa poste mais lokaki na ba possibilité na ye papa Domi andimaki atikala na ye parce que ma possibilité de bloquer mo etikala ngo ezalaki te papa Domi atikalaki na ye bato babundaki na ye comment ba ministre comment ba ambassadeur tout ce monde là ba vie Toka ba vie Emile Guerra ba Ambroise Lukoki aïda tout même le vieux là qui ça Iko Carrera ba kangaka ye na Congo na kala c'est lui abombaka ye abikisaka ye eza ba histoire naza ko raconter binoka boyeba gite mais papa Domi azonga na ye na Angola te atika bango baza na bango bokonzi mais tango business na ye komo kita et komo kita ba 86 500 na bonnement 85 papa Domi azonga ki na Angola tango papa Domi azongi na Angola président dos Santos a récupéré qui est a tchaki conseiller la présidence de la République et comme membre du conseil de la République ti papa Domi ayeko kufa ayeko bela papa Domi ayeko kufa papa Domi akufela na Angola azaki enterré na Angola donc papa Domi azangela kité ba mimi na matete ce sont des Angolais bara msuya kudimana bazana sasa bazonga na titile bazana sasa ils sont nombreux liboto msuya tangi bazana sasa batna bazonga bazana nombreux
bato ebele baza na possibilité na Congo baza ba angolais bazongi te pona kozangela. Mais lokola nazali ko parler en parabole pona mama wana na pesa exemple que ba angolais musu baza ko souffrir ko na mama wana na ba difficulté donc na comprendre ki ba difficulté ba angolais musu ya mama wana donc ko zangela ya niveau wana. Et ba angolais wana na ngola bazonga te parce que baza na ba difficulté ba genre ya mama wana. Donc bandeko soko moni makambo nazo lobela etali nango yote parce que ça non mutu mboka na biso te et que ça la vraiment intéressant otika biso bangolais to solola makambo na biso parce que tango bokomaka misu na ngai e monaka ndenge mususu na tangi na comprendre oyo lobi. Donc soki pe mutu lobi na ngai na yoki ndenge mususu yango na tunaki est-ce que makambo mwasi wana yokaki pardon mwasi na lobaki est-ce que oyo ngana yokaki est-ce que batu pe yokaki oyo ngana yokaki. Donc bazombo donc les angolais qui Congo avaient compris ma question na tunaki nini bino ba mususu bo comprendre ki te tant baza ko ba kino baza conflictuel te na comprendre que no baza angolais te. Tant ko parler sur l'avion te ti yo moko lobini ki no otunga question est-ce que mu Congo soki muzombo égal congolais yo moko uzako mpesa ba réponse ya yo moko ndeko soki na répondre yo ekotungisa yo ndiko na ekotungisa yo parce que tant ko pesa yo explication o ko comprendre kana c'était parce que vous comprenez rien côté. Donc na suki wana bande ko ngai ndeko msua komela ki ngai nasire ndeko José Wanduka komela ki ngai ki papa de Oliveira abotami na 1915. Oui na yeba ki en plus na tanga yango déjà histoire na ye. Mais au moni tout ça la recherche c'est le recherche ba bisenga que non papa d'Oliveira a koufi na 94 ans. Donc exactement a koufi na 88 mais 89 na boss ni banani yango mais na calcul na salaki soki mbula ba pesa ki ngai effectivement que a koufi na 94 ans alors soki a koufi na 94 ans a koufi na 90 tona ba 89 ou bien 88. Donc papa d'Oliveira azali mwana ya 1800. Alors na pesaki 1800 parce que na se bazaki na information ba mikolo pesaki que non a koufi na 94 ans na Luanda parce que tango a vieillir a zongaki a koufi na Angola. Alors ayeko koufi na Luanda. Donc bandeko na lobaka te pona créer polémique te na lobaka ka vérité mais nazo comprendre que vérité na lobaka ezo blesser bato mususu parce que et ko bénéficier bango na Angola te seriska na Angola et backfire seriska peuple angolais azonga en considération azala contre bango te bandeko biso bazombo bangolais ya Kikongo ndenge na lobaki tant tozalaki na Congo il y avait des secrets bino boyebaki te et ba secret wana lokola nazo parler sur l'histoire ya Congo ya Angola et bangolais na Congo il faut na loba yango parce que bandeko batikalaki bayebi te batunaka o mais ndenge nini yo za congolais te naza congolais te nazali angolais mutu so za congolais parce que bamonaka différence moko ya comportement bato so bayaki na yango ezali comportement ya angolais te. Donc ce qui montre tuni ngai na bato so to comprendre bango oui ils ont raison amoni différence ya comportement moko boy biso pe bangolais oyo to zonga to monaka différence ya comportement wana entre congolais na angolais
Donc bisope to lobelaka exactement ndenge bango balobelaka. Alors tant que lobelaka yango, ça fait mal aux Congolais. Ça fait mal ceux qui ont des colonies na évité. Mais na mona te ba Zambie ba réclamer kaka Congolais à Kinshasa a réclamé. Donc on comprend directement donc tant que dévoiler les camons de la vérité et déranger bango. C'est ce que le peuple angolais a koyé bayango a ko bloquer makambo moko boy. Donc tu comprends yango. Donc dans le bakate pour créer polémique mais na raconter une vraie histoire. Donc tant que tu na Congo ba para na biso bazo pekisa biso. Yango vérité. Soko monique ote Congolais azali angolais to botana ozo créer ba polémique pour la nini te nazo créer polémique te mais vérité ezali soko monique yo zali angolais o sepelité o botaki bana na congolaise zwa mwasi na yo a congolaise yaka na ye na Angola parce que yo zongi na Angola wana mwasi na yo na bana na yo donc na yi mwasi na yo na bana na yo ozona droit ya kozonga na bango na Angola soko monique no zali ndeko ya mwasi obotaki na congolais bakana bo sepele na mote okangi biloko na yo okena mboka ya mobile na yo parce que loka zali congolais il faut na mboka na ye et pas ye azali donc mobali akendeki na mwasi na ye ona lobi soko lingi yango te matadidi obonge nkele okibonda na solo kaka ya solo tango tozalaki na Congo tozalaki batu mususu libanda na kati ya ndako tozozonga na Angola tozozonga na ndako tozozonga na Angola parce que lite ezalaki kuna ndenge mususu eba makambo wana yango lelo za ko dévoiler. Bandeko, ceux qui viennent voyer te, les Angolais étaient interdits de faire des affaires avec les Congolais. Ceux qui voyaient Angoté. Ceux qui n'ont pas kosi, Bangolais, Bagete, yo kosi. On est bien passé. Dans le bigara moko. Tu as fait ça mangwana. Manu masivi. Oyoki tina mafingi na ngaya ngoyo oyo zo créer ba polémique ozo créer iske oyebite angolais na congolais wana Angola wana Zambie wana Congo Brazzaville mais soki Congo Brazzaville za ka Congo mbongo mbele batia Congo Brazzaville te feza ka Congo na Congo feza ka Congo moko soki Congo Kinshasa ezali Congo Brazzaville bombo bundela bosolo ngani bobundela ngani. Pourquoi on va dire que boma congolais tika nyoka bala bango pona ni na Congo Brazza ngam na tinda bango ke no bosala yango ngasi na kenda ko na tindi bango yo soki Manuel nani na mona ki natiki komno wa Manuel soki Manuel nani na mona ki awa Luis Manuel olobi na ngai ke ngai tala combien Luis Manuel yo zangole Luis Manuel na mboka muninga soki bozuli blé yango ndenge nini allez nous autres nous allons payer pour na bino bandeko nazala na kandate mais je dis seulement la vérité et vérité oyo za ko blesser baninga botika bangolais bana nakanga ona zolobela Bangolais wana bakopesa ka conseil non botamu te didiam ko vidéo ko parce que ngana na botaki banda kuna ta mususu mais j'essaie d'éclaircir Angolais botaki banda congolaise ayina bango na Angola na mwasi na bana parce que zonga na mboka na yo yo ndeko ya mwasi zo leki na mwasi zonga na Congo na mbala na mbala na yo soko botaki na Zambie keva na Zambie na mbala na yo na mboka ne parce que faka na mboka ne na fo bala yo na mboka na ye yango vérité oyo sui matadidi obonge nkele okibonda bola na sikoyo oyo viesam mangona lobaki ngana kindaki te viesam boyoka Lubamba komo ya nzembo Lubamba Lubamba batunge
leke Tomesensi Tieto ya kivuila yaya Ezombo dieto Lubamba lubamba Latunge nzo Latunge mbanta Ambuta ya leke Tomesensi Tieto ya kivuila yaya Ya mwana mwana to zongi. Donc 90% bangolais bazongi na Angola. Ba oyo bazana ba possibilité ba to mike avec le temps ba ko éliminer ngo ba ko zonga. Ba oyo bazangeli penza sikoyo na loli parabole na zongi na direct. Ba oyo ba difficulté ya Congo ba oyo ba ko sunga to bana ko sunga ta moko bazonga na mboka. Tala ADU asongi na kisasa abana ko yede ba mboka na ye ata mwa 20 na commerce Lubamba lungezo Latunge mbanza auta ye aleke Jose Wanduka Otumalanda Holanda Irmão Nascimento Holanda Chunga Emasini ngadi Azombo kikulu Aditele chunga Emasini ngadi Emakanda mankaga Aukila kizombo kikulu Azombo kikulu Zombo ditele chunga Olopilanga naza conflictuel Olingi ba polémique Waito boba makieleka Maito boba Itali mboka na ngai Ewa umanu mangwana go Emakanda mankaka Ezombo ditele chungi unu Avidi soy makanda Avidi baki bilieti go Luis Manuel Enge kumbwa ku Kabongozo ginani kunabo Ewa kuna zombo Luis Manuel Ezombo ditele chungi Avidi soy makanda Aukulu zombo kikulu Angola ni sasa mzombo te. Eko to mai na mai za lakiawa. Zombo di tele chunga lule mvuka. Wanduka Zombo di tele chunge Manu Masivi Kulutu na ngai yumte bistora koleka ngai Zombo di tele chunga Tosala programu susu Manu Masivi akoloba Antonio Kasa Zombo di tele chunga Leonardo Nzoluvonda Wendi Landi Panya mabet Domingo Jivetokele Yekutu Ntekule ya Domibar Na pesi exemple ya ibota na ye Na lobi ango Manu Afosu Keva kikita ntumitangwa Mdeko nanga ya mwasi Mama Manzambi Kwetela jotamba Mama mwana mtela nginange yatu Mubarika nginange tambe kwa watu Atu mkona fueme ninanga Eko mboma nginange makelika Wanduka Jose Wanduka Irmão Musese Irmã Nzinga Kanye Estou a falar a verdadeira história de Angola Mandeko Ngai na loba jamais programme qui était Angolais ina Congolais Angolais ina Congolais ya Brazza ina Congolais ina Zambien Na loba yango jamais Mais ngai na racontaka histoire ya peuple angolais Sikoyo soki kana bali katika moko zeki désavantage ya angolais na libanda omuna kama mtu apaye wana siliki c'est comme les na dévoiler les kamoko et ko pesa désavantage soki yake na mboka wana
Mais nous comprenons vos soucis. Tu comprends yango. Et que ça la mien, au se terre na yo, au comme commentaire te. Parce que ce que commentaire, mis na ngai ezo mona ndenge mususu, ma to ezo ka ndenge mususu, na ko lobela yango. Donc secret wana eko bima, eko kota na matoi ya batu, eko soulever batu. Ngana sana kama yele te. Mais omoni toli na pesi. Toli na pesi ya motema malamu. Tangu yo omoni koko po bangi sangai ofinga ngai. Soki na lingi na kuyo na ko ignore yo, na reporte na ngai yo na tiki na nga. Mais soki na lingi pe na zwi yango, na lobeli yango ba kino mokili ko yoka yango. Tangu mokili ko yoka yango, ba ngole ba ko yeba vérité. Ebake makambo oyo lingaki yebombama eyebani. Donc il conseille nangai, ce que mona lobili kambo ko etungisi yo. Ovangi na yo kimia. Ata yo tie kombo mususu. Te kombo eza important te, mais lo que est important histoire wana ibimi na bat ba yo ki yango. Ya eko éveiller ba ngolé. Omoni conseil na pesi bino. Na bato ba komaka ba fingaka. Ngana kabula kabatute, na sala ka polémique te, mais j'enseigne et j'informe peuple angolais, bayeba. Et peuple angolais, azala motema mabete. Lokola Rwanda zana mote. Peuple angolais akangi biloko azongi na Angola, atiki mabele ya bakongo atiki na aweli pe yangote. Ah. Bandeko, vima ngwana lobby ngati na ifsekie na pesi mbote na bandeko no surtout. J'espère que le message n'a pas été fait, et Sami. Ciao, ciao.